Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa nini tokoloba na mokolo mwa lelo. Bino nde boyebaki yango le 23 août. Tokolia nzoto ya nkolo pe komela makila na ye. Topesi merci na occasion bokopesaka biso tangu nyonso. Ya solo na yebaki teke likambo oyo kokutanga na mboka Kinshasa. Me yo nzambe oyebaki. Papa merci na nyonso bokosalela biso tangu nyonso. Tale sengo ya bana na yo. Ya solo papa tike tokanisela biso moko moko. Botia biso elembo ya bino po ete satana kokobanga biso. Toyoki matei tika yango ezo esika kati na mitema na biso. Tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kinshasa oye. Bana mapamboli oye. Bana ya tata Molimo Santo oye. Tata Molimo Santo oye. Tata Molimo Santo oye. Tata Molimo Santo oye. Merci. Ya solo batata na ba maman tangu na biso ekomi musika. Mais nyonso eleki kati na sikoyo ezalaki na importance na yango. Ya solo sacrement munene oyo esalemi na mokolo mwa lelo. Bana Kinshasa fo bozala na esengo. Po biso likambo yekomela biso kala na poto. Ti lelo tokozelaka yango. Mais bino bozali na chance. Bino bozali na privilège munene oyo biso tozali na yango te. Ezali nde nyongo munene. Tata Motei asili kolesa biso. Azalaki très profond na matei na ye. Biso bonso tolandaki na bokebi. Tangu nyonso bakoteyaka soki balobi na biso ete linga ndeko na yo ndenge yo moko komi lingaka. Na monaka yango equation moko ya kosakana te. Batata na biso to bakoko na biso bazalaki na bolingo ya 56. Oyo tozwaki chance tokutaki yango. Bolingo ya 56. Soki obimaki okomi esika ozana nzala to posa mai. Oyebi ke ndeko no mondimi azalaka wana. Okose gene te okoti osengi oyo zali na yango posa. Yo kotaki peut-être mela mai. Metango bokutani ya vandisi yo. Osengi nanu te akamati mai ya pesi yo. Ya mibale akoti na ndako aluke loko kolia po apesa yo. Tango koyela yo pe yango kosala ba calcul te. Okamati kako bandi kolia oza inquiété te. Même okolo malelo même ozalaki na nzala. Ozali koleka omoni ndeko na yo mondimi na lupangwana. Soki abengi mama mwilu. Boni mama boza malamu. Owuti wapi na wuti awaboy. Ozokende wapi nazokende ndaku. Mama yakata muketo vanda po justement tongaki tolia. Nakokota to nakokota te. Nazoze la réponse na tango ya biso. Nakokota te pona nini? Nye. Kimbangisme oye. Oye. Lelo ce n'est plus le cas. Surtout tango wuti na ye moko nakolia na ngai te.
merci na wuti kolia nzoko za na nzala makasi otali pa yebiso biloko alambi pa olingaka me okolia te pamba te eloko wana tozalaka na yango lisusu te. Méfiance ekoti kati na biso biso ata bolingo ya 60 eza lisusu te me bazali kosenga biso tosala effort tosala makasi tolingana pamba te biloko misato batikela biso trilogie na biso ezali bolingo mibeko pe misala na mibeko penza tokokaka yango te atanga moko na kokaka te soki ezalaka 10 en tout cas peut-être na kokaka 5 mais 5 mususu elaka nanga pasi soko zwi lisusu le 12 préceptes ya lingomba obakisi ekomi na biso lisusu pasi batata na nga na bamama na ngai bazali koteya biso ntango nyonso mokonzi ya bula aza koloba kozala na likambo na moninga na yo te bolingo na biso na ntango ya biso ekomi pasi ya solo bamama na nga na batata na ngai. Papa Mfumu Mbanza atikaki biso le 16 une semaine exactement depuis atikaki biso yekolo mibeko po bazalaki bango misato mutu na mission na ye. Papa Kulutu alobi ete ngana yaki pona améliorer le social de l'homme noir pamba te mutu mwindu bisika nyonso ye azalaka neka na difficulté amona na kaka eloko pamba surtout na mikili biso tovandi et pourtant totangi pe na bana ngo ya mindele ntango mususu kutu yo mutu mwindu ozalaki koleka ye na mayele ozwi pe diplôme mais ntango bokosala ba CV na bino ekomi na mesa ya ye mutu aza korecruter batu soki atali kaka kombo oyo ai oyo azali étranger to étrangère akopona liboso ndeko na ye mundele yango na batata na bamama mutu mwindu awuta wapi nzambe asalaki liboso loposo oyo tolati la race noire qui a toujours été en difficulté partout où elle se trouve batata na bamama ezalaka na biso pasi na oyo baza na États-Unis ba noirs américains ce qui a respecté c'est kaza na ba moyen ou bien tangi mingi wana ba pesi au respect mais kaka boye okokani na américain mundele te batata na ba mama to huti musika Mfumu Mbanza tikaki biso na kiemba oyo to bengi piège pona nini sika wana. Papa Kulutu atikaki biso na Belgique Papa Mfumu Longo na Suisse Papa Mfumu Mbanza azalaki na kati ya nkamba po bango mibale Papa Kulutu Papa Mfumu Longo tango bawuti poto ba transiter na centre d'accueil mbala moko bake na Yerusalem. Papa Mfumu Mbanza azalaki kuna me mokolo ngo alobi ete ye akobima ake Kinshasa akomi na kiemba toyebi histoire pona nini kiemba batata na ba maman et tango to tele makawana qu'est-ce qui se passe spirituellement makambo nini le kakawana tozo kende to telemi tozo zonga to telemi et komi na biso lokola frontière na mboka ya poto pano kota na mboka ya batu il faut telema wana batali mikanda na yo nyonso soki eza en règle visa soki ezali o bazwaka visa biso ba etozana mikanda kuna batali soki mikanda na yo ezana no valide mais to telemelaka nini na kiemba batata na ba maman to sala très attention nzambe lingi biso mingi aponi loposo oyo po yaya ko botama tata molimo santo abotami kati na yo na ngai kombo na eleki kimbangu to kombo na yezali kimbangu et biso babengi biso bakimbangu en miniature. Nous sommes des kimbangistes. Ceux qui n'a bimi kaka na nzela ndenge na lati bo vert et blanc bakoloba oya za kimbangiste bako benga biso bakimbangiste poto zaba na kimbangu yango na batata na ngana ba mama na ngai
Tata mote ya te biso kitoko. Tosa la tension pona kiemba. Papa mfumu mbanza. Mibeko nyonso yende mutu asali. Yende mutu atikalaki na Yerusalemi. Le gardien de la ville sainte. Atikalaki. Ezalaki na tina. Asali mibeko. Alobito landa mibeko batata nangana ba mama nangai. Et surtout likamba confiance. Batata na ba mama 4e génération. Eza ya mapamboli. Nzambe abombeli biso likambo. Oyo banda mokile banda. Ba vivre yango te. Mais yo nanga toko vivre likambo yango. Nzambe ko sala likambo. Nano esali mate na mokili. Mais likambo yango kozala nini? Yango to sala kapre. Tomeka kolanda mibeko. Oyo mfumu mbanza tikeli biso. Totonga. Ya solo bikate les ebele. Meto bangate. Ye kaka pambola kabiso potozwa. Ezabo ete Ezabo e. Kimbangismo ye. Oye. Kinshasa oye. Oye. Bana ya mapamboli oye. Oye. Ah, batata na ngala ba mama na ngai. Soki to mona ke pai to zali ko kende, elingaki osala sengo makasi. To lingi pe ko banga ko sala mabe. Po posa na biso to vivre makambo eza ko zela biso na liboso. Bolingo ya 56. Biso to ti ata bolingo ya 92 ou bien ya 2001. Depuis Papa Simon azana kiti na ye. Ata bolingo wana to lakisa yango entre nous. Ponzamba ye satango mukuse azako zela biso. Tata nyonso apesaka condition na bana na ye. Mwana nanga soko travailler kitoko na classe na kopesa cadeau boye. Bongo nzambe oya pesinga souffle de vie oyo nazali kolobela lelo. Bandeko mingi tozalaki na bango peut-être na butu ou il y a quelques heures mais bazali sona mokilité. Mais yo nanga tozui privilège to leki bango pene lokote peut-être to leki bango na masumu mais nzambe alingi to bongwana. Tozala na confiance. Et loko ezako boma biso distraction. Ya solo tango ya biso ezali pasi. Eza pasi eza facilité. Batata na ngana ba mama na ngai. Tango na biso satana telemisi maseke. Kasi yoko banga te. Oza mwana tata molimo santo. Tozala makasi na mabondeli. Toto sa mibeko yo bazali ko senga biso. Et surtout la confiance. Kolo Yesu na bayekoli na ye bake ko tambola bakoti soki pirogue à l'époque na ebite bake benga ngonini bakoti na kamwa boîte wana bazali ko kende ko tambola. Kolo Yesu azana ye ko somnole. Ba vague ye makase ningisi boîte wana. Me bayekoli babosa niki bazalaki na kolo Yesu. Nkolo zako mona teke to ningi to kufa. Nkolo alobia les hommes de peu de foi. Ndenge biso tozali. Kondima na biso moke. Te tozala na kondima. Polisumo leki. Mabeka tina mokili le désespoir. Parce que ndenge to yakawa. Soki tout le temps onyonga kaka aezali sumo. Batata na ba mama. Mais to nyonga kanatina. Mais balobi ezali lisumo. Yangwana batata na ngana ba mama na ngai. Basanza na biso nyonso ezaka na bafeti. Baza kosenga biso. Totonga. Nzaza longo kosila to kosila te. Tokosilisa yango Ingeta. To yimaka te. Toyokani Ingeta. Ko yima imeloko mabe. Bana Israël ba umeli 40 ans. Trajango ezalaki nango molai te. Nzambe ayesaka nzela mukuse. Mais tellement ko yima babosani pasi nyonso bango bamonaki na Egypte. Ba musukutu bakomi pona ni batikaki biso kuna te. Mais tango bazalaki kuna bazalaki kolela tango nyonso. Nzambe yo monaka pasi na biso te. Boye. Mais babimisi bango bamoni Pharaon za koya. La pauvre Moïse.
oyo nzambe autilisaki mpona kobimisa bana Israeli me biso tovandi na nzambe kimbangisi moye Oye. bomoni différence yango biso nde baprivilégie tovandi na banzambe oza na likambo mata Yerusalemi kende kotuna me zala na kondima soki eloko wana ezali te batata na ngai na bamama na ngai mpona ozo eza pasi mpo nzambe aza kotala eske moto aza na confiance eleki nyonso yosala ndenge bazali kosenga biso yango wana batata na ngai na bamama na ngai naza na esengo makasi lelo lisusu nazwi na ngai chance ayaya oyo bino bana Kinshasa boza nango bana nkamba biso na poto toza na yango te lelo nga nazwi na ngai privilège natondisami na esengo yango wana biso nyonso tozala na esengo po ete nzambe ayesa ntango mokuse pasi eseleki bana na biso basilisi classe misala ezali te misala yango ekoya to ekoya te Ekoya. tokondimaka Ingeta. nga na kondimaka na ngai tozala kaka na kondima tozala les hommes de peu de foi te wana nde tobebisi tozala na kondima likolo ya ye sepe ya nani Yaye. aya ya nzembo jeteki yango wana batata na ngai na bamama na ngai tozalaka na esengo soki basengi biso tosepelaka balobi totonga boyo totonga résidence présidentielle tokosilisa te tokosilisa te Ekosila. ekosila Ingeta. totalaka ke epai tozali kokende bipai touti toyebi esika mpe tokomi toyebi kasi epai toza kokende nani ayebi kuna oyo batei biso tobomba mpe tosalela lelo bana Kinshasa bapesi biso privilège ntango misala ekobanda topanzani tokotikala te tokotikala te Tokotikala. tozala kaka na kati toyokani Ingeta. nyonso yaki nango bimisa mbongo ezongaka na ndako te ye moko moto apesaka biso yango ntango ozangi lelo leli melobi okozwa lelo ozwi te melobi okosala nini Okozwa. ayaya bana molimo santo quel privilège oyo toza nango chance eloko oyo biso toza nango ya motuya bato mosusu baza na yango te moto akosa bino te biso toza na eloko ya motuya oyo nzambe molimo santo atie kati na biso yango nde ezangi bato mosusu me yo na ngai toza na yango oyo batei tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen.